aujourd'hui ensemble, trop chers internautes. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui aura l'opportunité de suivre cette émission avec Acha Issa Moukousé de la presse. Voilà le lot, le Belamambo et Talisap. Naza na Baza 3, invité Nanga et le lot, Baza invité ya Bazali, Outi Nakati ya groupe, il y a Papa Griffo, Boyebi qui est SAP, SAP. Voilà, bonjour. Ouais, bonjour Acha. Oui, Christian Boni. Ouais, santé Gitoko. Ok. Voilà, bonjour. Bonjour madame. Olembi Boeni no betite. Ah, na beti mon casse, n'est bien sûr mon ante. Comment on a trésor? Oui, trésor. Ok, voilà, bonjour. Ouais, bonjour maman Acha, vraie chérie, donc bien habillée. Merci beaucoup. Bande ko baye bat. So komona ne uti wa. Moi c'est Glody Kavena, Glody la SAP, autrement dit gouverneur de la SAP ya Banambinsa, donc deux fois. Donc binomo bozomona forme ya degato mais kapé Christian mais un peu ko expliquer biso mamba forme za ndenge o tozomona mo bimboye toye baté batbaye basoke za nini o telo na nzoto. Forme ya mamba idéologie ngana na porter parole à Papa Griff. Binomo Papa Griff sa père d'état, t'avant une structure tout. Orchestre moi na bandal particulier idéologie wana. Le lieu climatara moi quoi. Tomo cité derrière to côté ba saison déplorée quoi. To lo ngana elanga. Yo mo na mo ya lelo senga funa bimara boy. Obo mo na ba chemise za ba platini. Zongo pena bien. Ya ba mese platini arrivé ça sina liboko. Sina bouton za ba platini. Ça permet ça rouler ba héros là ba niveau. Na si mo na church anglaise. Et ça la malisouté. Toi on a Donald Trump na Kabila. On comprend na ba idéologie. O ayebinga comprendre dawa ya church anglaise. Pas tu vois bon on côté ba makile côté ba art et là mais c'est juice. O zongo pena bien na sima. Juice. Vous comprenez? Zoé vraiment koto sentir to ba ka Griff nin o ya la templis to zolo bela mamba SAP. Oui bien mo boyebi kara Papa Griff, le ministre de SAP. Donc yo bo ezate bo tala bino. Wana eza juice na ceinture ya croco. Croco. A umeli trona mokili. Oko bendo tie Juliette Sokata na te. Po bana mbinza ba bi idéologie au structure oyo. Vous comprenez? Maramo oh trop faux Paris. Vous comprenez? Tomba lo bara bandal les ara Paris ngapi na se plan na idéologie bana bandal. Pour bandal les a Paris ngali meza social. Et ka pe membre na kati social, il mo na ra systématique ba biema on habitia ba biloko ndefo elanga ba musicien. Pour neti ba saper na kata bango na ba niveau oyo. Babilo wana o elo mobo ya moi makasi na tikana ba petit na ba musée ba petit na elo pa ba wana ba petit na pena bien formé chez biso moko to bimisa bango na mutolo chez Papa Griff poids to bimisa bango la ba 26 te forme to tikana loyenge di vacation ça perd fo oye ba ndenge ni ba classe lamba neti a shabing singa bona ba moi makasi bwe na kola ta blouson te quand même faut ya na chemise mobo lemba patiment ya bien. Yango mingi ba massa na ngai bo comprendre idéologie à ça pour ndara trop Paris ba elle pas jeune à Paris ba ebi ba Léon Mundé le fumu na yoji vous comprendre ba ebi makambo oyo donc ça peut ça te que ola ta suki ndenge nini mon le temna Acha et pesi pena elengi vous comprendre peut-être comme elengi bo télécharger bo comprendre idéologie bo yoka message on na opesa voilà na kata un peu mon Christian toko tampe na baninga msusu ba me kampe ko expliquer biso nazomona ba sandal ya marque ya ba etoko na ebité so keza esa nini na ebité nazomona awa na benga ngoni kasamoto ou bien nazo ebate expliquer biso Mazaro oza ba Mazaro muso monyo Mazaro licho eza ba Zara na ba HM anzoto na ngana za makasi fort ngali makambo to tchaka mama na sema bana ba chango banini ba olo ba fort to biso mo de récupérer makambo ta ka za na to commune présidentielle mais to so yebia biso va na te biso na ngalema commune présidentielle wa to na ba Kabila to na ba ministère to na ba star to biso mo to na ba japonais makasi ba japonais Papa Griff bango. Voilà, nous allons sentir le lobo respecter Clément en plus Bobi que moi ezali makasi na moni moi sandal banini o ba Mazaro ba licha ba Zara ba kamba ba HM yango ya kanda na makasi mais lo ba na kanda. Voilà, toko te pa ya masa muninga msusu lobi kombona na bosani Glody la SAP. Glody la SAP. Ouais, yebi merci pour la parole maman Acha. Donc, ndema sananga 0 Japon cho lobela. Rien à dire donc au moins que climat
ça pesera à été qu'il faut y en a blouson, costume, nini. Donc tu respectes le climat. Donc rien à dire, yo mon chemise au style japonaise. Donc les japonais ne baï makambo nous mon que chemise moro boy place bouton ça et zo banati. Na scène nga yemo grand réalisateur a filmé benda eto mon un peu griffe to lo bela mamba sap bino mozo mona o ayebi kaza parisien solo ayebi mamba sap yenda comprendre ngo ah o mon que il y a télémi en monsieur les crocos il y a semi deux fois donc benda bien donc yozo mona rien à dire belé o lo bezate to yendo benga biso ba mona yuma za yuma qui dit ba pété yo représenté par la commune. Ouais, ngana mona ngalema toujours ndozo mona biso tout même moral bana ngalema mes social donc. Yango mo ke to kiti sur le terrain na kacha bandalungwa donc des fois est-ce que bondima pe bana bandal séparé na sap? Ouais nenga idéologie bandalungwa eza ba voisin talaka to pesa na ndemi Congo. Donc beaucoup de chapeau na ba saper ya bandalungwa donc on a profité pour saluer Issa Japan yemoko le fondateur ya Japon toujours au bolobi forme donc il est pas en akati voilà au lobby que so défendre bana commune bino ouais Issa Japan donc na saluer ba place azali on a vrai saper wa yebi ba petit wana nde o bazo bungela voyant ba yeba ke papa griffe ne makambu bokeba na biloko na bino bakinche kwa wana donc to effacer bino kala mingi ba petango nde banani trop parler petit we mbanga pasi donc mbanga pasi kala ka bongo ba ko kate ba pola me ba ondima te voilà solo to ebite ko représenter banani ngabe za mona ngali mama taka na tena telemia ya na ebite aso ko za ba motra balambo oza ba Lamborghini quoi ça père eza propre eza ba blouson te oza ba Lamborghini komona ngotia alobi blouson de olati blouson mais tobi ke blouser comme na on peut ya pirate yo tchako la mo baby misi soki ba nini ba ko propre ka mais propriété belé nya za na ko ta pe na assemblée nationale na ke pe na soli pe na président na bimi pe ba blouson wana biso pe na biloko wana te biso na ngale mera ne ça perd tout mais na moi ça perd mon beau garçon propre alors là ta kitoko o ça perd moi tchaba tenti vilain garçon ba blouson belé ba mbati mo zo kinde ni to linga ote to teme biloko wana ça perd asolo yemoko mais c'est tchacha là ta ba biloko wana te. OK voilà tozonga epa ya Christian yebisa biso na masolo ya papa griffe so le kalande ni net yomi omi eli penako donc o défendre boko mona ba mona papa griffe po papa griffe ezanza kate beta biso na masolo griffe ni nango mikolo ezana temps. Ouais, Papa Griffe est très à l'aise, Papa Griffe idéologique qui est bien le but de la télévision qui est 24 ans. Balanda qui évolution qui est kitoko, tout ça s'appelle la 70 ans d'anniversaire à maman Clémentine. Il y a une 7e million dans la place commerciale. Mais l'idéologie on a bâti bah t'es belé, bah on bunga marambu trop. On est sur banda liboy, on frappe pas bango trop. Ah la banda la bêta bango trop. Venant le monde le fou mon a eu Kester à Emela et bien. Moni banda Kester a kufa na banda ba activité à lisuté bana banda ba komba manon neti ba toro moko boy ba excusez nga pona terme pour tout le monde avait beaucoup banda kufa oh na moloka ikuna na matonge comme les jours va kufa qui au centre na coin Bougouma sans la bango Douglas a podium ba saper ba mati ba sali fierté idéologie au papa mbatika. Mais bana banda ce qu'on va comprendre était bango peut foubater les la maramba Kester a kufa le 14 février na bandal basa lo mo tiens na buka moto na bandal coin na frappa bango na niveau mabe biso forme tout ça l'aventure tiens na porter parole à Sankara pour Sankara ne masalanga Sankara moi na bandal masalanga na idéologie mais na leke na ba plan na forme pe na street singa banga tiens o banga route ya lukati na beta ba Sankara ba petona ba léopard lobi na masala ngai donc Sankara pe ko sengo bilamba Sankara e na ngalema to bokola nyonso nyo wana na ngalema na tangila to bimisa kofi to bomari na ngalema mwana bandal to zo wira to zo JB papa chéri la pesi ba mbote place azali to berjara bango to zo dans na bité na ngalema to na tout de sortes ba uta ba commune na kati ba bata mara na ngalema ozo prendre surtout aussi par exemple est-ce que na bandal ici président Savanda na bandal président Savanda te Nangalima Torana Kabila, vous allez comprendre. Yandre Kimbuta Mwana Matete, soit comme gouverneur, Nangalima,
neti ba Bernard Kayumba, Paul Bindu Moussamai, ba honorable DG en Kini 24, honorable Clément Nzao. Vous comprenez? Marambango penande Papa Griff azwa charge à makambu. Ça peut sous loyengete divarication te. Ça peut comment oye au PCLI ou la tikitoko. Neti ba petit na biso na beaucoup mi sa trop ba petit na léopard na beta bango ya trop. Bota la façon ya, boyebinga pena bien na beta bango trop. Ngana mwana ngalema commune présidentielle na lobara trop te. Ah, naza mwana ngalema na lobara trop te. Ozonga prendre na mwana ngalema na lobara trop te. Tubokola batutu. Bana bandal to sangana. Mais il faut qu'on ait un moins réaliste, qu'on ait la reconnaissance. Tout est bampé. Est-ce que si peu comme leur moi musicien mon boy, oh yebi pena ko avim bedi ayebana ayape ko le labno mamba formal like obolo like sabangonde nini mbacho ebeta ma boy. Te, omoni makambo oyo. Neti na ba idéologie ba musicien oyo to berja trop le roi Fabrice. Pour Fabrice, avant comme un musicien, tout ça qui n'est dans l'alema, il y a Pendembi, Fabrice, Zopla, oh, yeba Fabrice, yeba, au moins l'ambinza, pas qu'à col, c'est tout vent, on a parlé. Ou là, t'as plan, ou zoba plan, et le Fabrice, tu as l'ongolé dans ma campagne, tu as côté na Bumba. Pour ma campagne, les moi isolé, batambongo baleki trop, il y a un autre joué à côté de elle, ya Bumba. Pour se retrouver. N'est-ce pas marambo ba musicien pena na habité. Musicien na habi amaka sera hérité Watanabe. Boss live place oza boss live tara hérité ça qui na ngalema atalité yo to pousse na GB. Hérité que na GB longa na ma campagne. Pour comment que hérité à côté ça ba voyou hérité ça la rabo na mbinza hérité que na GB. Côté j'aime pas bien bazalara. Hérité vandi wana. Na minute to suko Fabrice yaka a côté bumba longa na ma campagne. Pour hériter ça long, bon balanda ka hériter na sima. Ezate ka na lia rambong hériter te. Ezaka po na yebi idéologie na bango ndenge kendaka. Fabrikas a massa na biso ba misa Fabrikas to berger bango. Neti drumer ne yama. Massa na biso to rane palem encore. Igen oya chorégraphe wana massa na biso malgré tout ba kendaka ngola ba ke ça moi systématique na louf. To bien ba ke systématique na louf. So mi moi ketch na kinyoteki. Aelote na ba musicien na yuka hériter 5e génération. Na compté fallait pour faire le maître supérieur. Na compté trop héritier pour héritier neni makambo. Fabrice ako sarabiso trop. Fabrice nan Fabrice. Yo anati Fabrice moi ma tete. Fabrice. Non, yebe na mikata yebe mamba sapte. Yupi ayeba mamba forme ndeni. Bande wala bisa fait verbo so kama mbo so le kana lobi ke Fabrice ye ayebi mamba sapte. Bango moko bana ya Papa Griff ba tiko ko dévoué à mambo et les gars mamba sapte biso to za biso ba innocent to yebi mambo le kana te donc Fabrice ye kutu nyama ebelote. Fabrice yupi na zonga ba série babimi c'est na clip. Mais babeta ma solo ke Fabrice nde yende champion kutu ba ko luko ela ba musicien msu ba ko luke na ndako pona ba tikele mo forme yo mo yebi ka ndi mambango ezalaka. C'est monta lo ba bongo seka kosio azarana Fabrice côté mon saison reprendre. Fabrice a massa na biso Fabrice a eloti. Même on ba forme ko tanga na Fabrice te. Tcha bon la ba di vacances ba nzemo na bango ba yembara wana ba bêtise wana o ba BBC génération o ba BBC jeunesse na biso. Saison reprendre. Bon ba BBC jeunesse ta makambo wana na fâché la ngo fort. Fabrice bo tchana mamba bilamba te. Net na matete sa père azarato yebi. Na ko tcha bandal. Pour qu'il tempo pe sa père azarate. Na ko tcha bandal pour kester à moi na bandal. Aux on prendre tant babim sa bandal séparé au monde avait beaucoup et soit avait beaucoup le bandal séparé m'a tongé c'est m'a tongé voilà sikoto et me campé koye ba adversaire ya Papa Griff baza combien po to ebi ke Mose Kindungu batanga Mose Kindungu le père de la SAP bangonde babi ke ba menacer bino bolata bilamba ezanga Griff eza balobi ke boso ba Griff o ba parisien batindi bosi bo bamé on a bilamba ngo commencer sa bino mbanga ba petit bagenda rapporto bagenda ça à lever les rideaux. Biso mo etikala to mata to beta Zénith to beta Olympia il y a 5 jours. Omoni Papa Griff as un grand leader au président de la République Kabila Yebi. Papa Griff allait saraba konzi, allait saraba Henri Kimbuta, allait saraba Bernard Kayumba, allait saraba honorable Willy Pelenda. Papa Griff as sans adversaire. Petit musée azaki mwana auto zoaki chez biso to zo bokola ye. Tellement que to bokolé trop to comprendre que mwana mo yibi. Vous comprenez? Ah, c'est le rose moyibi, on a parlé awa, mais yibi bazarate, tous les musées, tous les cartails.
Lucas Jun zwa pecho na musée ya na a zwa aya a tala abiyema ngana besi oyo baya tun bandali yango baya ba omona eza ba streetira sika na minute po mtala ta bofosa ta le mundele to héritier Watanabe parce que na tangi Kofi e comme ah Kofi to Del Pirlo mtarola tabulo wanga Del Pirlo to Kikiston ko tengela nga ba yuma wana ti po ba musée ba bana ba ti chez biso Léopard to bimisa bango fou ozo comprendre na libumu na mucho papa griffe donc to lo besa lo kwa na orchestre ndeza la kama musicien mo kwa monika akomi ko se retrouver alingi abima pe asala ye pende bango baza e kasi ndenge masana nga Fabregas na longwa chez Werati ba Bill Clinton a Monica na lié ba fufu trop ya mama Sylvie Mampata na lembol na basani habite fona kene mupanzi ça bon on est héritier Watanabe monde nga longwa chez Wera pesi na père équation Wera zo équation pour anine moi na longwa na ndenge ya fierté à côté si demande ba répondre aye le lo héritier amimba mission na poto est-ce que Fabregas c'est ça mimata mission na poto ta luto apamba o voilà to me kampe koeba toyo kipe o lobby petro où allons-vous na mambo ya basap bozo ke na ngoti wapi makambo sap na to ke na ti liwa tina kokufa na betara déjà fort chez Papa Griffe na zwa voiture malgré tout était kokufa catch malgré tout na tambola piéton poza idéologie kester a marchand na bandala makolo poza church anglaise na minute suna chubi yango bo bato basepeli blamba on a la tesa valeur tom susu na matete place Fabrice Savanda tom susu ko pepe lupangwa siko bilamba ngo fab nani Papa Griffe nde mtu apesa rabino bola to bien ye mta sombela rabino obezara ndenge nini to me kampe ko ye bilamba bino o ba chocho zolo ba Papa Griffe na sombela rabino na fond na moko bien yo moko na mbongo na nde mtu misomba te Papa Griffe asombela mutelamba te Papa Griffe apesa rabatu bilamba te et Papa Griffe eza zala propre zala na structure bien ozana ba plan na yo chez Papa Griffe elle wa maison merde est-ce que Wera sombe la mission voiture ce qui ministère lobby que Wera sombe la voiture tout mola musapi ata Sankara ou mena Wera sombe la voiture tant ezara ba relation tant ozo zoa OK pas tant ce n'est pas Bernard Kayumba na ju tant sous $200 ah tu masala nga treseke plan na combien tes plans na pesa tant sous 80 balles a déchargé puis 80 balles mais on a chez Papa Griffe toujours propre harmonie donc Papa Griffe aza père ngana za mwana donc voyant pesara mutu forme te zana structure na yo zana ba plan nisinga na mwana ngalema na fiera makasi ponya ko savana na ngalema koko waya koko ngalema nisiko ngalema koko na biso ya ngalema tonga koko ngalema zaki danger yango forme ezaka idéologie na structure mutu ko sorti ba mise belé balobaka trop na tangi loka 3 musiciens ve beaucoup la kenda muta forme kester akenda to tiala na ve bozi na ba musicien on a bisio o beta forme ya fait bozi Kofi apera forme à l'ambon ebele mais coup d'œil est différent on n'a Papa Chéri Mikolo jibin peana ba yoji donc on a que Kofi en ambongo mais jibe ana streetir rolata jibe na minute soka bimi boye attendez to so la bona beta na beta ta caméra na kengela pena Papa Chéri mais ibisanga neti mutu wa Fabrice otengela mutu lo nani masani wana nani contre-maître vibratoire faut pas bunda ndenge na bango ba bato forme te pardon to suka na mpe pour la Monique on dirait to ebi déjà que ba Papa Griffe nde Alexa ba solo mais to eba pe est-ce que ndenge bino bo sala musala bo métier na bino ya kisap Papa Griffe afuta bino pe mbongo to lia na contrat to aloa ba misa fali soki copie na ministre oyo tozi kwa na biso Papa Griffe akatelinga kwa kibaka na ngai ye pas zuya ye mais ko futa mo madaya ngwana ezate le wa directeur moi ya SNEL na suka sanza ozela raton sur 500,000 francs te biso ya bongo te biso ezake voyage chez toi qui Paris producteur a pesi makambu tout Papa Griffe akateli zéro ya ye a pesi glodi ya ye a pesi zege ya ye bana mai ba se retrouver ne ba wera ba salaka ndi ba Kofi ba salaka ndi Papa Griffe ara ndenge moko na bango avantage nini eza na kati kuna avantage ya makasi pour te voyager là trop na beta Juba na kenda Afrique du Sud na kenda Afrique du Sud na beta Brazza na kimisa kuta media là o wana mwana ya Brazzaville wana media là avantage na biso eza na relation ya bien na minute na ko benga tom sous major belge ezande nini wana la Papa Griffe faut prendre ezande nini fait position idéologie petit na voiture ezana ke renye nango wana ezana à part Papa Griffe mais Papa Griffe avantage neza
abimisio au fulami OK ndenge mona vérité avantage déjà en wana. Oui. Jour spécial il y a ça pesa la journée et puis bossa la canine jour en manifestation ni obino bo organisaka jour spécial il y a ça. La CP bien voilà ba question bien net marambwana ba jour mamba sap ya ba activité na biso za le 10 février journée mondiale de la sap papa grif mtana initiative wana à côté ça yango vebozi nzima ngo kester nzima ngo ozo comprendre général Bivens aibi marambo oyo ozo comprendre gouvernement na biso ming to senga na gouvernement na biso batela biso ministre ya culture art o batela biso ozo comprendre ministre mobimo qui para ba saper te qui para ba musicien te qui para ba peintre te ministère qui culture art esangi signon c'est ça biso ba saper te ba musicien bazali ba peintre bazali ba cordonnier bazali mais tel yo soza mama occupé bana te bana ba kende ni marambo ekete ya moni sap na Congo ba Brazzaville ba dominara biso Brazzaville là te costume eza moins cher ceux qui na lac mwero na zandu costume ba $10 ezali so yebsanga chemise o Brazzaville ko la ta boetin Brazzaville rola ta boito banga fort chemise à platine là tango moi mon tapis sans charge. On s'est rappelé nélo mon qu'on a salué vite ministre d'aspect ya za ministre obino bolobi ka mambasa puis yo peza aspect ce qui a bimi a voilà ti moi chaussure na ala ti veste ne bo sentir pena aspect voilà tout continuer. Ministre d'aspect voilà bino boy bien ah boyo puis melanga connexion. Po yo ki ministre d'aspect sali o elingi se onjoto omoni boko kate. Lengi boleko moni ka anniversaire aye. Te anniversaire te ton comme ministre aux anniversaire na ngati. Ministre amuta makambu. Lora ba fe na biso la bagarre à boule bazara bongo. Pour basola petit moi te foula bongo pe c'est compliqué. Voilà Benji c'est le nèg Maroc qui assure. Yemoro simbi bandal tout o pena jeune pena ebi mamba sap quoi ce qui oui bandal o tuni Benji c'est édité o tuni famille c'est édité o tuni baron c'est édité pour na boss ta fait na on a bandal donc yo e banaté baron Saïdi Benji Saïdi le nèg Maroc qui assure wana so beti masolone tibino mobi ke ba bana ya bikote na bino so beti kombwana veut dire ba reconnaître et so lingo ye bana bandal et voilà conseil nini siko yo pona to chuiter déjà conseil nini yo kopesa na ba saper nyo surtout na ba anniversaire na ba nani na oboyo kana ona oboyo kana te conseil nini yo pesa bango ouais conseil ezaka moko masa ça pesa idéologie na biso mvoata donc toko tika yango te olinga ki sa continue nango na suka ti liwa na yo mutakufa akendaka na mbongo azara te akendaka o na kwanga azara te tokendaka toujours na forme dans des na zabo suna kufi na kena ba plan na ngai donc masa mutu makasi te o makamusu boko sala oleki na TV po injurier batu eza bien te sapi yango eza vi na biso tout ça la rassemblement tout sangana idéologie na biso et mata neti ba Brazzaville ba koma ko profiter trop na faiblesse na biso pour to yokana raté ce qui to yokani ba Brazzaville baza mukie ba Niger baza mukie na Afrique ba baleki ba congolais na rola sabate donc to kanga mama ka to sanga la main dans la main ni na ngalema na social ni to loba la main dans la main kande ba beta tolo gérant Matou yo mo ebi mutapesi biso espace a Yesu Njibu babi la main dans la main donc musala esala makitoko na espace a Yesu Njibu Gilles va donc ye pena soko ye ana Yesu Njibu lingi okute na été pour la muta servir yo o se retrouver te basa pene belé Sakina Shabani ye sponsor privé na zobeta tout na sala petit na ya zala mais dit soki bino mo boyi mama on des ala na kin voilà to continuer mon ayo conseil nino yo pesa tout mon ya sukezani conseil nanga pesa ba saper ezaka ba lukona mbongo pe la meza cher ba lukona mbongo pe na makasi batika na makama ba sa da ba boutique mo bo lukona mbongo so sino mbongo so mono lamba conseil nanga pesa ba ngwa ya ngwa voilà babi bo so mande